Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bizwi bino nzamba lola ayeba ko batela pe asunga biso bandeko nanga totiki nyonso na maboko na Yesu. Vraiment ba oyo nyonso basepelaka na sous les baobas. Vraiment bo s'abonner belé ceux qui n'ont s'abonner te s'abonner fina cloche s'abonner na sous les baobas pona ozangaka pa conseil na biso te ndenge tolambusaka conscience et pas ya ba ndeko na biso. Vraiment bandeko na ngai boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique. Shalom shalom d'aba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel. Voilà, toute tendance confondue, bambote na bino ebele respect na ba chef coutumier na biso. Voilà, bozana se ya sous les baobas et pas ya la danoise bien mo boyebi na tongo boy moi kopa ti kopa café tokos maye zangate maye ebele et puis boyebi makamba virus oyo kobosana te kosokola maboko ko bongisa ndaku. Donc voilà, kozalaka propre et bien pour na ko éviter ba microbe mususu malgré toyebi ke nzamba zo batela mais nzamba lobi yo mi batela yepe ako batela yo yangwana toye bandeko nanga bozo muna wana toza vraiment na chaîne ya Congo Liziba TV parce que toye tolamsaka conscience tellement balobaki chaîne yango eza munene eza pardon mulai chaîne ya ba poison chaîne ya ba théâtre ba kokufa mais toazo mona ngoka lokwa maseki netika bilobela kaka mais kolala kolamuka baka ezobima moko o bozo mona wana kombo na ye ada yangwana pe ekomi balobi SOS moto epeli ada ilunga azo kende na liwa bandeko nanga eza facilité moto andima bachela ete titre wana ke azo kende na liwa. Cela veut dire que santé vraiment ba docteur ba ebisi eza ko beli cancer balobi no maman ozana cancer papa ozana cancer yeba ke topesi 6 mois topesi 1 année topesi 3 semaines. Vraiment ceux qui nzambe atie le beau côté kombo na yo kokufa yango ndeko mwana bakotia ba titre bongo mais eza pona masekite ndeko mobali boyebi ye wana elongi nyonso en tout cas elongi komi muke kimbinga ikomi kokita akondi libumo esili esego azalaka nango eza lisusu te bato ebele bayebi ye asala ba théâtre yanga pe na sepela na ye na sepelaka na ye ti lelo asaka ba théâtre na ye kitoko mais ye moko abimisi na monoko na ye batieli ye poison. Vraiment bandeko na ngai yango toloba vraiment tozolamusa sete même na ba oyo bazaka na ba camarade na bango baza ba comédien bomi batela même camarade na zaka comédien oliaka na ye mi batela monde na bango jalousie leki trop jalousie leki makasi monde na bango jalousie balingi muninga anginda te moninga yebana te elo musu moninga kutazane kana eloko te kasoka lobia na leka ina Western Union moko tu moninga sali neka ba délire moko boy kaka akosi na yeka sali moninga wana pasi. Donc bato au théâtre tozo sabino bozala na discrétion bisika bovandi discrétion le canyon surtout mais ezape monde moko ezali kwa boza ba star il faut za la paix à l'aise au sepe la paix mais na Congo bandiko nanga jalousie koti jalousie kotaka ponani bandeko na ochela bino parti ndinga zoloba mais na préféré na pesa moi conscient muke jalousie ekotaka ndeni na kati ya société neni bomoni awa na ba Europe poison eza mo muke jalousie eza makasi mingi te parce que pauvreté ezate. Donc ce qui peut être comparé neti Congo na ba poto boy toloba ke pauvreté awa ezate parce que ata ceux qui ozangi okoke no mo pe na pokwa na Aldi na magasin Aldi na sima biso zaki na Danemark na sima ya magasin Aldi au moins so ba poko ekoki ba biloko nyonso oyo ezaki ke date d'expiration nango eza le même jour bazwa ngo ba tchaka ngo esika mo ba classé ngo camion moko ya kozwa ngo eza pe accès na batu nyonso alingi aleki na ye azwi na ye soka yebika kolia ngo premier jour ou bien pe soko le na yango te atoko bomba ngo pe lem sous 2 jours même ba pharmacien soko tuni bango soki kisi eza na date nango expérimenté neti lelo oko ikomela nango même 6 mois oko komela ngo même 3 mois 2 mois et au salopelo monté.
donc batiaka date wana en fonction que mutu abwaka me bapesaka sous chance moko boye au cas où mutu ta mosusu atalaki date te ekoma poison te mais bakisi oyo ezalaka na solution ya mai bazwi batie eza poudre bapesi yo liquide moko tia na kati oningisa balobi ke wana fo komela yango 7 jours 6 jours wana il faut korespecte mais batablette babilo mosusu ya ndenge wana botuna bapharmacien biso tolobaka lokuta te tokomema bino na liwa te mais okei na yo mpe wana na poubelle wana okozwa mapa basaucisse balégume babiloko mpe ya bien olie na yo mpe problème mpe eza nango te okokende mpe na bacentre mpe eza na poto awa okezwa chaud au lait mais place pauvreté eza makasi place jalousie ekomaka ozotala moninga azolia ozotala moninga azosokola na douche yo ozosokola na kikozo ozomuta mati na likolo ya nzete aomona mutakala na yo soki bamosusu batongi ndako etage baninga baza na ndako ya se baza na bakikozo ya ekotonga ndako etage ntango baza na ndako na bango etage bazotala baninga na se bazomona pasi na bango bazomona koswana na bango bazomona vi na bango bimba parce que vie pesa mingi na kati na ndako na libanda na ndako moto mulunge donc ozo sokola ozo sumba na toilette bazomona yo parce que boza na polele bango na etage bazo seka bino batu siko bana o bakoli na pasi wana tango bazo yoka siko basolo bien ezo bima pa voisin balambi soso lelo ngombe lelo mabumu bango solo wana ekotinda ke bakote na bino mkomsu pe bayiba ou bien basala likama mabe jalousie kota yango wana souci ezake mboka na biso papa ada il faut bobunda boza ba jeune penza ya milieu kwa mbinga boy tango zalaki penza mbinga boza ba jeune bino de bo libérer mboka wana bino de bozwa mboka na mona maboko boye ba kosala ba hôpitaux boye ba kosala ba école boye ba ko régulariser moi social mutu nyoso ye bata moi kolia nazo bisa bino bandeko nanga ba poison oyo koma ko diminuer. Parce que mon yoso va utiliser toko peso 500 toko pesa yo 1000 bomela biso batota salela biso boye mema biso gauche et droite mon frère bande konanga théâtre bande konanga ba musicien boye ba ke ba kosala ngo parce que bino pe musala na bino misala pe presque et da poto awa et ça la makana groupe musala na yo pe pono sala ngota musu yo moko loboza la siatula le baka ozala siatulo sekisa batu yo moko mais so oza siatula te foza na groupe batu ba epolé yo zwa rôle yo zwa rôle faut boza toujours ensemble il faut vraiment bolambi pe bolier mo pe na théâtre faut kolia c'est comme mutu oya yebi ke to kolia na papa oyo lelo ngande muna ko chelo biloko ngana ozala mwasi na ye ngam na ko pese biloko ya kolia basi ba corrompre ye papa okolia poison tant peut aussi ça supe biloko attend que moi si alongoli aleki na ngona ba cuisine ba def sarabino akena ngona poubelle boki ngo pa sokoli sana pa retourner mais falo tika biloko ngali kika muketolia na eba kite ona boaki yeba déjà za ba signe poison aboaki ngo po le allez tala siko ndeko na biso après 4 mois bazo ko découvrir poison quand même evandi mingi na nzoto soki zakata mbangu bakokaki okokaki ko melande balobaka ba miel ba miliki ba biloko boye mais 4 mois ozoye ba petika ba fièvre bandi konanga bo Holanda yemoko ba fièvre le kaki ndeko na biso mobali ake kotalisa bo balobi eza poison yangwana sikoyo bino bopona ba combattant batika combat bopona katang bozo memela biso ba biloko boito analyser biso pe tokomi kotuna mino ba question oleki na média pona biso pe ezaka média te yemoko lekecha lobi ba mama poto batala kanga merci na ba mama poto biso sko ba mama poto biso eto ekotuna bino bato a théâtre précisément yo mtu oza en danger to yekotuna yo sikoyo mabe ya combat ezali wapi est-ce que ba combattant bazo bunda pona lelo mboka nezala libéré bino bozo finga bango bino bozo souhaiter bango ba malheur bazongisa bango bakeli ko bunda na Congo basala boy bozulu bakama mabe olie bo soutenir bango bino ko bozakuna bango baza koto yo bosangani liloba moko bo telemi nani président na biso aza mwana poto akoyoka mais tango bino boboyi na bino bolongwa kuna botika biso to bina na biso tika biso to sala boye musique ya nde boye siko ba oba bina ki na France l'air ba bini après ko bina batindeli bino combien na banda kuna bino batindeli bino combien balobi to bini fali azwi ba mbongo yeyo siko SOS yango fali
Yom to binaki, yom to zoki bambongo, yom to zo matcha culture. Tala bato basala kana yo, même métier, ya ba culture. Azole la passe, azana poison. Même en Afrique du Sud, tinda en Afrique du Sud, okoyo kaka ba combattant ya bazoko bundela bino, bango susu bakozo bambongo na bango batindi pona ba soigner. Ale tare okoma na suka, mama na bino azali, ako uta la kinga kati aye asombi na cercueil apesi mbongo na famille na bino bo panzani eza pasi ndeko mobali babota kaka ye moko tala pasi esalinga pasi sikona miniti o mama na yazo yoka abota ka mwana mobali ka ye moko akomi kutu ko regretta lobi fallait na kota na domaine mususu fallait na tanga na kende na ngata na boy mais oko pona oko regretter art na yote soko bota ma comédien il faut saler la musala na yo awanda poto ba comédien baza ba riche okoki ko boya art na yote mais si ko sala ngo bien denini il faut payer ezala organiser mais na boy eza pasi bande ko nanga na tchela bino play to land toujours na ba artiste là qui préfère tourner de comprendre là ba kilote na kina motala ye na te kwa montage na ngapena puta ina mo bleu na ça il retrouve bleu dans la apa na epo a bichou là te faut alo bakaka on besoin dire j'ai tout sous la langue l'artiste Aldaï Boni moi vraiment fort mais ça nous peut savoir tout bon là nous si qu'on a émission la mission la vérité je ne sais pas si je dois directement aller droit au but ou soit message nan ni au marmolo basiko Kaboul basiko rolo banini bato bakoyo ko déranger bango ba message moi amuke nan avana bana bituna na ngai beaucoup la fort compréhension la bino na soutien la bino moral ndeko sala peut-être que même de la bino na garder espoir on a vivre plus longtemps na obuyo ka awa ceux qui vous a déjà affaibli, beaucoup de victimes, donc je... Merci à tout la mission c'est pour la Congo les TV, c'est pour la émission la mission Kati au partout le monde entier, le col va partenaire va tikrangate, va le col docteur le bourgeois. Voilà, ça va toujours un partenaire officiel. Au moment où business les gars, au moment où il va être ici qui Nicki Minaj à Paris, il a pu sur deux chez Fashion Police et partenaire privé toujours. Dans les bons, tous en ailleurs. Ada. Les amis, pénis, tout ça. nabengaki mpona janse sos moko ngai ndeko na bino naza mobimba te c'est comme moi je sais pas tout ça expliquer besoin. Bref, je voulais passer mon message pour informer Bateau que je suis empoisonné dans un empoisonnement. Quelque chose qui... je m'attendais à beaucoup de choses, mais je ne m'attendais pas à ça. Je suis un homme très ouvert envers mes collègues, envers mes vieux, envers mes petits. Du moins, on a découvert Yamou, on a vécu garder des Cameroun pendant... aider parce que nous avons trop de Camerounais qui ont la vérité pour le bas. Est-ce que c'est bon, mais est-ce qu'on ne va pas comprendre à l'empoisonner? Mais n'a pas au kiti moi taille aux alarmes au kiti mais expliquez-moi ce poison moi j'ai découvert qu'il y a des a dans un poison a des tourne parce que chaque jour a d'inviter poison expliquez-moi lorsque on a effectué mon déplacement dans un qui Uganda quand on a zongi dans une fièvre trop avant de déplacer dans Dubaï ouais il y en a qui nous a quitté en forme accueillis dans une IP en forme. Donc après Kaka Mikolo, dans une île Moussalama, 2 ou 3 semaines, à un moment on va fièvre. Sur la Moukina Tomo,
comme moi, nous autres bien été. Je peux être fier. Je suis allé on a qui on en a pour moi. alobi awuti na Dubai ntango aye abandi koyokama maladi nani wana amemaka bango na Dubai eske bakendaka mpo na théâtre oye bakendaka na mpo na nini ezali mpasi c'est donc tout qui m'a dit ça. On a fait ça examen à malaria, ça en général, et puis nous allons à l'hôpital nous tous. On est dans la bouée, et là, ma bé. Déjà quand on va bon stressé, on est des jeunes, des fois on a toujours des pensées dans la maladie, dans la maladie, dans la sida, dans la maladie. Je me suis dit pas mal de choses. Les gens qui vont à l'hôpital, mon collègue m'a dit, ma salle d'examen, je ne m'attendais pas qu'il me cause en empoisonnement tout. L'idée, est-ce qu'il va résulter d'une dans un empoisonnement, ça qui est déjà presque 4 mois. Vous comprenez? Et pourtant, le gars, ici, on a voyagé, ça qui 10 jours. C'est qui avant déjà. Donc, là, il a changé, il a quitté, il a changé, il a quitté vers bon déco. Exact. Donc, il y a 11 mois là, sauf que on a bien, autant la mission là. Donc, je te dis, ils ont pesé. Donc, moi, qui est comme pour moi, je suis venu à kilo. Et puis, on a tout. Moi, je me suis dit qu'il y a ça là. Ils ont bon, nous avons pas fiers. Voilà. Donc, on va en poison. Sur poison, écoutez, il y a un livre, poison. Il y a Bilo, c'est les avis. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je t'ai dit, on a résisté, on a force, il y a que je ne vais rien dire. La bundanga moko, la lignée des Canadiens à Kati. Mais je sens du jour au jour dans un combat faible. Et est-ce que bien là, on m'entend à Kikamo. Mais moi, un peu gros sur la matinée, on a faible, on a maté. Donc, au lieu de se rétablir, on a s'affaiblir petit à petit. Donc, je n'ai pas voulu là et comme grave ma casse pour la Koloba. Donc, on a passé par message. J'aurais besoin de prière Nabino, le Sambo et l'équipe Nyonso. J'aurais besoin de soutien Nabino. La personne qui m'a fait ça, j'ai aussi un message pour toi. Je sais que où existe pas. Les hommes ont monté une piscine et je peux mourir aujourd'hui et le lendemain. Sache-le bien que tu ne resteras pas éternel. Tu ne resteras pas éternel, toi aussi tu vas partir. Expliquez bien. Encore. C'est que quand il y a qui ont poison. Pour poison, ça fait déjà 4 mois. Et à poison à péter, à poison et boumara, il y a déjà. Donc ça commence. Et qui n'a qu'à malin, mais malin. Tu peux faire aussi 9 mois à poison et puis tu m'as recoufi. Pourquoi ça fait une année, pourquoi ça fait une année de recoufi. Donc c'est pour m'exterminer. Déjà ça poison. Poison, c'est ça poison, hein. Poison, c'est le comme il y a au Saranangote, hein. Je suis plus apte. Donc, le jour ce qu'on a hôpital, on va gagner. Comme c'est dit, dans le Congo aussi, on a monté un poison. Dans la Kissi, il y a lorsque la vie, dans la salle de test, dans la qui courait, qui s'est beaucoup de ça. Il y a promis là, il est bébé. Mon frère, donc ça va pas. On va en prendre un moto, peut-être dans la tana, l'information est passée, Bandikunanga, il y a dit qu'on a dans Mobimba, Bomoni TV, Angwana TV, les Ketchu, Bokei, Bosali, Bisoto Kominapso, Nasuka. Vraiment, Bandikunanga, ça passe dans Mawakomona, Ndeko Mobali Boye, va déclarer poison. Akoki pe koya liboso te akosa likama munene ndenge wana parce que azana famille azana bana voilà quoi mais bisoka eloko to kosenga kaka na bino ba comédien
vraiment tant que tozo mona bino bozo yeba na bino valeur musala na bino te tant bozo yeba valeur musala na bino bosala raté en tout cas bande ko nanga boyeba ke e ozala ka pasi pona bino boyebi valeur musala na bino te boza toujours wana derrière bozo ko katike basalela bino non na kaya boy soki ba opito a bien zali ndeko nanga ozwa soin na yo obiki pe poison mususu ça se soigne poison mususu nde a toyebi te so bacheli acide so biloko nini mais ba poison mususu ça se soigne et puis nani yango atekaka ba poison na Congo bande ko pe makambo biso totika yango te tozo koma ka motema mabe siko bomi mwana mobali yo siko oyo cheli poison oko gagner nini est-ce que pasi na yo eko kita kombo na onde eko mata tozo ebate côté ba kisi kaka bino ba poison kaka bino mo peka liloba na munoko na bino o nzambe asala o boyina boy donc bozo tia bino ba vine na confusion donc conseil loko bino moko ba comédien pena bozawana bolingi mboka wana ebonga na ngote bolingi ke bozalaka yo nde ba bengi yo et pas maman moi 100 moi 500 allez donc wana bo sepeli biso to lobina bino ke bo telema bo soit combat mais na bamboka na bino bo telema mboka wana so bino botel boza ebele batu ba omonisa bino pasi baza muke bino batu bozo mona pasi boza ebele alors soki bo telemi bo bundi bo zwi mboka wana ba opito ekotongama motema mabe ekosila makambo ebele kozala amen bon o biso keto loba yango wana ba o bazana motema ya mawa ndeko mobali ye wana leleli bino o akosunga bosungi oyo kobenga bopesa conseil bopesi oyo pe aomona ke bon azana likamba oloba te achai na ba prière otie na ba prière mais koleka te sans oloba quand même un mot pona ndeko mobile soit bo conseiller bango babundela mboka ngana o conseiller bango ka babundela mboka solution muso ezate soki mboka na ezaka bongo na désordre na tina te et qu'on continue kaka même pas na domaine ezaka na domaine ba comédien te tam supo na bango ba yebani ba lekaka na télé eza même na ba domaine ya ba misale belé même ba médecin ba wapi jalousie commis numéro 1 na peuple congolais eza faute na bango te pays eza na nzala même mbwana yo soko zo leisa ete akokoma jaloux akotala pe boye ozo lie loko mo boye pa ayepe ayibi yango bien asuyo. Voilà, bande konanga boti kala bien. Bo benge belé na sous les baobab live together. Bilomo boyebi, toza makam to salara, oza na solitude, ozo luka mwasi, ozo luka mobali ya bien, bengala danoise ko hésité te, toza na site moko agence matrimoniale et les kaka vraiment bande konanga na discrétion, mutako bimisa ba secret na yo et azate. Mais au kuyonde à la fin au sepela aux mwasi ya bien aux mobali ya malam vraiment nzambe a sunga bobenga na 0044 74 59 62 52 17 au benginga soko zwinga te na ko rappeler yo de lundi à vendredi après 17h et puis samedi après 11h dimanche p après 11h. Voilà, je suis là. Ngamona ya microphone. Bo benge belé, bambote belé, merci na confiance. Boya vraiment yoza soko yo te aussi obala na yo mais ozana ndeko mbali surtout ba papa tozana ba papa belé ba souffrir na solitude. Bandeko bo sunga bandeko ba papa mikolo ba 62 ans, 60 ans, 65 ans, 56 ans, ba papa ebele. Pona ba maman bazali déjà belé na zana bango belé na France, na zana ba maman ba papa maman belé na Belgique, na France, na Angleterre. Partout yango ba mama bazolo bala danoise ndenge nini ti lelo tozozwa mibali te eza foti na ngai te ngai na desina ka mobali te na sala ka mobali te na chemu pepe na pesio non il faut mobali ayoka information nga yepe ako abenga mais ceux qui zo komela bango te parce que yo zo partager ba vidéo nanga te yo kinga okomisa kombo awa partager ba vidéo nanga emsu na ko partager mobali no pe akoya na nzela wana bo partager bo pese formation botinda batu baya eza vraiment musala na osala ngo avec cœur parce que na boy solitude na katia communauté na biso et puis bande konanga eza pona ba diaspora
eza pona ba diaspora eza pona na Congo te donc na osala ngo pona ba diaspora o ba bima oyo pe baza na kati ya Europe soki oza diaspora oza na kati ya Europe na kati ya Amérique du Nord Canada Australie obengi la danoise donc ba place oka na cité wana mais soki oza libanda na yango please soki obengi nga ekozala pasi na kokomisa yo mais mobali mwasi akokuta wapi mobali akokuta wapi parce que tozolongola solitude mbangu toboyi mobali aza na solitude lelo akende ozelaka mwasi bavisa banini à la fin solitude yango ekosila mokoni mwasi yango mpa uti kuna ye asepelisi mutu 1 mois 2 mois 2 ans okimi non consommons diaspora bambote ebele ba gros bisous ba love merci bye bye.